mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai, tu Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo. Boyebi, actualité, ezali sur sortie médiatique après 4 mois avant d'être calme. Donc, Kabound, honorable Kabound, est sorti de son mutisme. Aye ko régler ba compte nae, donc aye ko loba makambo il fallait aloba. Naïb saki bino ke ngai nazali mutu moko, donc ceux qui basali statistique ou bien ceux qui nzambe lelo alobi a compté bato a ba tetu nga nazalaka na kati. Et puis moi, influence kanga vraiment facilement bato bazalaka na ngai, donc le petit langa a dit Londolé les célèbres bon comédien ya César yo vous avez matata. Mais ceux qui n'a yebité na yo kaka na yo ki muto expliquer ngai na yebi parce qu'on apprend toujours dans la vie. Ti okoku faut apprendre kaka, mais ceux qui n'a yebi likambo nanga nazali sûr na ngai boko za 1 milliard na changer boule nanga te. Parce que au monde comme sous donc j'en pas pêché occasion moko pour réussir na vie pour ma solo ne simba, mais au landika mutu moko a découragé au monde ma solo na we baby de longa na zo sabino ka soko zali sûr na yo personne ne te connaît mieux que toi-même. Ezala maman na yo, ezala mwasi na yo, ezala papa na yo, ezala mwana na yo, muta yebi yo koleka yo moko azate. Donc soko yebi kamuno ane ko simba ou bien za na raison sala yango. Donc, on a fonctionné à boy. Na lingi lelo na zongela bomoni na sala ki bino na tela ki bino reportage au équipe nabiso à Kinshasa. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour na pesa ba félicitations na musala makasi oyo gradi muya asala kana niveau ya Kisasa. Azwaki donc accréditation pour couvrir sortie médiatique ya Kabound. Namoni quelques commentaires balobio ndenge nini César Ngadi yo zali mutafachi kokotika makambo eleka. Bande konangai. Tozali chaîne sur internet mais tozali chaîne ya munene nakanisi batu babanda internet nakati ya mboko yo nazali l'un ya batu babanda makambo internet nakati ya mboko yo. Je peux savoir un exemple tant mère Malo a koufaki de reportage na eto salaki yango donc wana kutu ba Facebook ezate ba WhatsApp ezate to salango na i5 ba photo apamba tambola monde beba to salaki ngai papa wemba a dit Londolé donc to sali reportage kana ba photo to bandi internet to biso mutu to banda be mission ba internet to yebi ndenge zali ba to ba kota na masolo internet ba yebi to zana makabolo bate. Tozali chaîne ya munene, tozali chaîne pour na information. Mingi biso ezali information politique. Ezali ki actualité. To sala ki o il fallait to sala ba pesi biso accréditation, tozala ki obligé net ba chaîne mususu pe to sala événement on a ba okaka ba comprendre te ke ba zongo na ndenge na bango ba zongo na ndenge na bango parce que to sala musala. Net tu peux secrétaire général Kabouya, nakanisi mercredi lobby à Rosala Masolo, toko luka peto accréditation, toko kentozali chaîne ya information politique, actualité ce que zali toko couvrir yango. Donc et puis il faut bocha na mutu na bino bato le mususu ba yebinga bien te mais bato ba yebindenga na fonctionnaire. Donc nga naza mutu o na siraka ba pompa ba touté. Et puis je suis pas un lèche-botte pour rester poli.
naza lèche botité donc na ya kaso di kambezali na koloba pour batu mususu donc babandaki ko kanisa ou bien soki ndenge nini oh c'est ça ngadi jalelo mais bazo comprendre que siko fonctionnement na ngai batu belé awa donc na regretté donc tali pe na tel na bia peuple congolais à comprendre na nous politique te peuple congolais to koti na distraction ya kosakana te to moni Kabund abimi aye alobi makambo mais bino bobandaki kozelani bobandaki ko attendre nini na Kabund aye bisi bino honorable Kabund aye bisi bino akomi opposant. Le parti AC fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. Bocha na mato na bino opposant. Donc bino bokansaki angoko bimawana a créé parti politique na ye ya opposition a epseki bino azali opposant ya régime ya président Fachi. Donc bino bokansaki angoki ko ya abimi abandolo ba donc bobengana ki ngai na IDPS na salaki boye donc en tout cas ngai za foti na ngai te donc na salika parti na ngai donc bolimbisa ngai tokotala lem soupe tokokozonga na biso donc nazo regretter fallait que donc bolimbisa ngai na sali na ngai donc na lobi na koloba na ngai makambo te mais bobwaki singai fallait na sala kaka ni na ngai nazali na choite ah donc bino bokanisa ki ye akomema bino na ba marque wana. Mais nga nazo comprendre ata mukete politique ezali kwanga na makaya bute na epsa kabino politique ba bomela kango batu ya ono monaka etankala donc maman na yo papa no soko koti politique mwana bazol ba mwana okomi muta lokuta okomi dangereux na famille Kabundi nazo répéter les bino akomi opposant ya régime ya président Fachi. Makanisi savait tout dire. A créé parti politique na yebino bokanisi a créé parti politique ango donc eko vanda kaka aye azo bondela ka zolo basoki ba makamni. Mais bino bo bandeki penza kozelani lo ngana zo comprendre te. Na tali penza ba réaction batu presque batu nyoso tout na batu o nga kutu na bandai ko s'attendre les mususu bako kende na bandengi mo mususu donc mafinga c'est na mafinga Carolite babimisi ba sektapo ese leka wana ba video soki oya mutakala ni ese leka babimisi makamba punta tango bozo tia makamba punta ba sektapo azalaki na bisote azalaki secrétaire général mukonji ya UDPS te babilo kona bino bobimisi ezalaki kakati bozo mona donc bozo ba otokoti donc na yango ezaneti donc mwasi moko na mobali ube mobali na mwasi moko bakabwani ale ozofinga mwasi na yo ayeba ikuto lamba te kutu na mbeto azalaki ne boy kutu soki boye mobali pe ozofinga mwasi na yo nini au moment bosala ne ba mbula ebele osambwisi mwasi osambwisi mobali dans tout ça na zoba yo mtoza zoba mobali ube mwasi mtaza zoba o mo appelle msupe bozongani mais ndengo ofingela mwasi na yo bien ndenge ko fingela mobali na yo batukutu ba ozwa idete ezali choc à séparation ba msusu ba kokaka choc te nako lelo penza na kanisi na fin ya émission batu ba comprendre ba non c'est ça nga di tango lo barake 5 minutes ezali cours ya éducation civique donc ezali ya solo parce que lelo penza batu ba mona avant de bien donc na kendeki mabe. Parce que biso na monde na biso na Congo na biso ezalaka donc congolais soko la kisi eloko moko bango nyonso tout ba komi ndenge mo bomonaka donc ba flat batutu ba flat ba terrasse batutu ba terrasse donc ba koza na boule kutu ya eloko mususu te botaka congolais changea J ya comme ça ngo G mais G30 mais Gengo et puis soko lobby pe MJ donc ebimi pe marque mo ezobima neti bien te Congolais ce que la gisi esika boye botala ta biso na ba internet na biso d'autant kaka au Congo mikili ba chaîne tu ebima Congo nini ba ko boule kaka teke kombo mususu eza biso ba club original donc ba kombo mususu Congo nini donc congolais azandenge wana asala ka recherche te le lobo ko comprendre pensa masolo obete la bino parce que epesinga ina mawa Kabunda bimina ebisi bino Kabundu opposant ya régime ya président Fachi
bobane ko s'attendre à lobela bino nini aya ko bonde la bino ou bien à amadoué bino bien nini. Donc opposition na ye parti politique na ye a ko assoir ango na masolo oyo ya mabe na ya ko créer na solo ezali politique o payo tikali o lelo leli bino bokansaki ako loba nini. Ngana yebi penza siko penza ngana sepeli parce que tozu siko penza adversaire tozu siko tolinga te ba opposant tout o biso to mesana ki ba opposition ya ba tentene te ba fayulu wana ba vanti to mesana ki na fayulu asa ne ba vanti na ye yango wana to mesana ki mais siko yo penza tozu opposant oyo azo tinda biso ko to travailler malam parce que opposant tolinga te opposant liboso oya witi na ndako ya IDPS donc ba soko ozali banda oyebi ndako ndenge ezalaka te non mais kabunda witi na ndako ya IDPS ayebi place ba mayetanga ka yebi ba masolo akati na sengi na bino ba conseiller ba fakwa bato nyoso tout bazana entourage ya président Fachi ere yango bo changer bo yokisa Fachi sonité bo reverser parce que to komi na système mususu. Oh, nous sommes tous à la qui wana opposition mutu ayebi biso ko le kakabunda zate. Donc to komi to koti na distraction moko et pesinga ina mawa to bosani ke to na guerre to bosani ke 2023 ezali ko ya donc to koti na distraction moko na taliba commentaire ko finga ko bimsa babilo ko bozolo ba Carolite ko bimsa ba vidéo moko akala. Et que ça nini na makambo kabund a lobby. Na makambo kabund a lobby et que ça nini. Bobimisi masolo ya ba carré minier. Bino so bo lobby kesi kabund na carré minier. Bon, yetango kendeki kuna zui de carré minier na ye. Est-ce que ya yebaki ba misuso bazana ba carré minier te? Do biso na bino penza total na penza. Bino boka sa penza so to lingi siko lelo penza donc kabundu be mutu mususu abandi ko tanga bato bazana ba carré minier do kabunda za ye moko abotika biso o botika boyo yoki sa donc président azala ba makambe bela ko sala azala makambe bela boyo yoki sa ye bino mutu boza ko yoki sa président soni entourage à président na bato na ye bino mutu boko reverser président na yebisi bino donc to vanda boye to bimisi liste ba carré minier bato bazana ba carré minier bino bokansi kabunda za ye moko. Donc, bokanisi que Kabund azo profité na ba faille na biso na ezali politique azo sabino azali opposant ya régime donc na makamba lukuta na makamba solo akobimisa ka yango awa toza na France na ozo exemple mingi na zo ya France ya politique à France parce que na va na France Mélenchon andima masola Macron ata yebi ezali ki to arrondima ngo en privé soka bimine écran donc a panti maskita Mélenchon andima masola Macron Les Pen, Andi Maramasola Macron. Ozomo na pensa masolo ezali bien, ezali pensa bien. Bon, mon ndenge Macron a géré makamba Covid na France na kasi. Donc mboko et pesa ba mbongo na bato ya masolo a Covid bo vandi ba restaurateur ba na bazo France géré makamba Covid bien. Mais bato na Mélenchon. Ako kendi na ngona ba marque moko boy. Donc Macron ko lo ba ak Mélenchon ko lo ba be ezali opposition. Mais bato bazali ko comprendre te na ebité ceux qui bobane ko s'attendre nini que kabunda ya abanda ko bondela su IDPS ngai bolongo la kinge sala iloko te na keinanga lelo na sala iloko nanga nzambe kaka mutauta do bino bokanisa ke aromema bino ba marque wana au lieu to zala siko vraiment to yoka makambo oyo kabunda a lobby biso siko to bimisa peto contre-attaquer ye to kotina ba futilité to kotina distraction moko boye donc na tali na tana bia na habité Congolais zo comprendre makambo oyo le kanamboka na biso te comprendre Congolais comprendre nanu donc politique te a comprendre na démocratie au président Félix Antoine Tshisekedi Tshite boye ba que bobi que donc démocratie le qui dictature na passe qui dictature mutango sakanaka bo kangi eka bino bokanzi penza na era Kanambe ou bien na era Mobutu donc yo penza okozwa donc parti ezali boye oye o sali parti na yo beti discours invité pe ba journaliste ba ye na le Kanambe ba okanga na balabala wana mobimba na ba cameraman na ba caméra na ba micro ba kotsango boloko mais démocratie kabunda zali mwana mboka zana droit n'importe qui a ça la parti politique ne mena si bino na le qui dictature
Et que ça la makate. Choc, nga nazo comprendre choc na bino. Ngai peut-être que bolanda na bémission nga nando sabino que toko passer kalaté na epsaki bino na moi juillet. Yango na epsaki bino ba mi juillet. Na epsaki bino toko passer na zone moko ya turbulence. Na epsaki bino na bémission nga leke na ebite soki batu balanda ngo na loyenge mais batu oyo bazali averti batu oyo balanda penze mission nga calmement ba yebi mutu mo akomene nga bia papa César grand prêtre ton ndimi na ndimi ba analyse na epsaki bino toko passer na zone moko ya turbulence ya makasi poche na biso mutu moko azali na biso akosala masolo na ye na maskaki yango na maskaki mais bato bazali na kati ya masolo ba comprendre makambo. Donc lelo nako attirer attention na bino, donc je viens dans cette émission pour attirer votre attention parce que toko survoler neti na avion balobaka zone moko de turbulence. Donc lelo sikoyo à partir ya juillet tozo banda batu oyo balingaka fati, il faut vraiment tozala soudé to la sa vivacité na biso parce que ma solo les choses sérieuses vont commencer. Na ma solo oya politique, il faut te défendre bilan na biso, il faut te défendre ma solo na biso pour na 2023. Na rolobango et belé mais l'avenir nous dira la vérité. Batoyo bazo comprendre makamnazo lo bazo comprendre ngo dengezali na politique na biso boyebi président oyo alingaka mboka na ye mingi na Afrique balingaka yete. Nazo comprendre loko moko te, nazo comprendre loko moko te. Ezali politique kabunda lobi boka bien opposant na régime ya président Fachi. Na makamba lukutai, na makamba solo, akobimisa mingi oya mabe. Kanambe zaleki awa, di kanambe kuta yado bazoko sala kanambe boma luambo. Boyebi ke kanambe boma luambo, kanambe boma Grand Calais. Azaleki kutute, mais ezali donc ma solo ya kobimisa. Donc so bo vandi penza bo boule. Donc lelo penza tanga na aussi ces missions na bato ba la démission. Ba comprendre ba bien en tout cas. Grand prêtre César Ngadi aza penza mutu moko ake. Ngana memi bio na mai mususu parce que émotion congolais nepsa bino kala tout le temps botika kozwa ba décision par émotion. Botika kozwa décision par émotion. Na félicité secrétaire général Kabouya. Bomoni donc bato ba bien oh loba noki noki. Après c'est bato rendez-vous mercredi. Avandi parce que soka loba ki mbango ngoko loba na ndenga kanda na ndengi moko boye akoloba makambo moko boye na sepeli na ye po bato musu baloba oh mais ngai na sepeli na ye avandi azui 2 jours atali température ekiti émotion eleki ayesiko akoloba calmement donc akopesa ba réponse sengi la pesa bibo kasi do kabunda bimaki ayeka asali ndenga azui combien de mois 4 mois de pour se préparer. Donc bino bokanisa ki aroya ala abandi ko bondela biso abandi ko lela abandi ko ezali politique donc opposant ya régime ya président Fachi donc akobimisa ba clé oyo et ko sepelisa o et ko sepelisa batute o pe e ko reverser régime na biso quant à biso sikoyo biso batu oyo nyo surtout boza sikoyo bokota na kata masolo bomona photo oyo akanga na Tchakuda kuna na Angleterre. Ezaki bato déjà batimba bango yebisa bino doazo no kanga photo na mutu o déjà que afingaka régime asala rabwaka déjà photo ba publier ata soki sala makina ba marque ni a publier déjà photo a publier ngo laksani ezaki déjà message ezalaki déjà message et puis lelo to na bino parce que bato bele bakanisa iso ki marque ni o César Ngadi loba to na bino siko kabundu kuta zaki na parti te asali parti nani kuta bimite awiti ko sala yango siko yo nani bimite ya sika tozo lela boy to kokite bongo siko yo bobi politique ke na mbangwa politique ko za na medio zaki na avantage na 13 € comme le chèque ah tout monde awa politique ye bele sotan bimaki Zemmour tant bimaki au moins nous pemba
Zemmour a cassé donc les peines, les peines, comme Kim à côté les peines, à côté Zemmour, télévision tout est comme Zemmour, deuxième tour à la finale, na Macron, donc Zemmour, y na Zemmour. Tout ce que y a. Bon, Zemmour place à Souka. Vitesse à Bandak, bon, place à Souka qui. Politique, ils allaient jeter. Tout ce les là à Waka Kabundi, bongo siko, ceux qui bayat. Bayati boyebi azana parti à monene bayati lelo ceux qui lelo bayati oh boum masolo changer tout souhaité parce que ça politique on ne sait jamais boum bayati a changé ba masolo na gazi to kufa boyebi bayati aya na côté ya union sacrée des nations pour na nini parce que azalaki na kanambe bayati avanda na kanambe tina suka donc ministre ya finance ministre à budget avanda na kanambe tina suka donc azalaki na parti yango moto pesa ba PPRD pesa bango majorité na kati ya parlement mais ba yokanaki azala présent Sénat ba ko beba na ti ale ba sali tout ba panza donc parti ne ko mami balé ba pesa présent sénateur ba colère wana yango wana a longwa côté ya kanambe. Mais le lopé de Koropé, ça peut bouba ya ti pepe si soki misi pe atiki pe biso siko to sa na gazi bateau bo titi ba commentaire bo kufa politique ezali kwanga na makaya bute politique ezali lisekité Kabunda lobi bien na kanisi bo fonga matoyi opposant ya régime actuel régime ya Fachi Beto azali opposant na yango bozo tala bozo loba donc ebele bozo tia babiloko moko ezanga tina okudu boko tia te au lieu to se focaliser total stratégie nini biso to bimisa nazo souhaiter bomona ntango ba tuna représent boso ya parlement bomona ndenga loba Kabunda non azana biso bona bozo mona diplomatie il faut zala kaka donc oya ngulu mate kaka bona bo bino boko kansi soki bozo ko finga lelo Kabunda bozo bimisa biloko ndanga le président de la République Fachi Beto alingi bino kolinga bokaza soki bo bimisa biloko wana président Fatiale kotala bo akomo linga bino kolinga bino bo bimisa ba carré minier bino bokazi président soki ba bando kotanga masolo ba carré minier wana Kabunda za yimoko yo kasi Kabunda za wana ayebi teke batu mususu oyo bazala ba carré minier oyo bazana kata gouvernement oyo bazala entourage ya président Fati bazala ngo ya yebi angote botika ko memba ba masolo donc c'est une pente glissante pour na biso botika ko memba parce que Kabunda za wana ndenga sa kebo akei Nenga kebo akei donc parti na yeko vanda na masolo na biso so moka bu abimisa to peso bino po bimisa makamba ye pas obimisa te nenga keibo akei to bossa na bo yoka na mutu na bino to bossa na Kabunda to bossa na ye to luka to bimisa maître nageur mususu to bimisa Kabunda mususu Kabunda asi akei ndenga kei wana donc yepe ndenga baloba za tetu donc boye ba ka so marche arrière te Bino bomona wate bozo sanga na politique ne district. Na pesa bino exemple. Mobutu c'est comme Mobutu pri petit à Lumumba ya Kasavubu Mobutu bakena na mikili ya liboso na Kasavubu na Lumumba. Après abalukeli Lumumba abalukeli Lumumba balukela bango abaka bango pouvoir. Abaka bango pouvoir toujours ka exemple ka mboka na biso Lumumba donc pri petit Mobutu ba mema na mikili bo pour Lumumba Mobutu abaka bango pouvoir. Bon, mon ndenge leka Sarkozy Sarkozy pi petit Chirac Sarkozy en France pi petit Chirac mais masolo tango komaki boy komi bo masolo Sarkozy atika a Poita donc Poita Chirac a kende kota Baladur ye mutu donc Baladur premier ministre a tinda Baladur a tia Libaya pe baladi pe donc si y a une dégaine ba chance et souka soki ndenge mais Sarkozy pi petit ya Chirac mutasala e na souka tango ya ko senga e bazonga na Chirac tika mais mon mais Chirac abaki ya Congo limsa jamais Sarkozy pour bomona Macron pi petit ya Hollande bomona ndenga pesela ba masolo na e pi petit ya Hollande
Valls, toujours qu'il y a des Valls, premier ministre Hollande, donc premier ministre Hollande a salé que makamune tout Hollande en gros tchassou deuxième libaya na Hollande ba salé ndenga ba sala chômage kiti Hollande penza lingi ko annoncer que a osala deuxième libaya ngoko simba Hollande ngoko simba Macron kutango yate Valls sa sala Hollande ni ba kenda ko dama na midi bo donc ba lia donc ba vanda donc Hollande mo ekuta la les athées donc Valls sa sala Hollande ma solo a posé candidature à Katana. Tout pour nous expliquer, pour comprendre que politique est kwangana makaya bouté. Et qu'on permette ce que biso to bosser beto bike a mwana moko ya parler à bendana a eba ba seke na biso azo surveiller biso parce que position solo siko kabundu mutoko memango. Siko biso photos ana ba. Klebo wato bimisaka to za la pendani et puis présent pe à profiter pe il faut à changer équipe. Président Fachi, équipe, aux entraîneurs, donc premier mi-temps, au monde va jouer Moussous Babeti, faux, deuxième mi-temps changé. Oh, équipe et Betty faux, dans match morbo, match Zoya, il faut changer pour qualification, il y a 2023 là. Changement à ma solo. Ah, on était en France, au lieu qu'on attend comme en France. Président qui est Alexandre, vient à biso président Alexandre, donc professeur mon université, Moutama Yele. Président, il y a UDPS Awa. Asa en attente. Donc, tu le logo, comment on sait via Alexandre. Donc, on va yele, on va causer une équipe, on va trahir jamais. Donc, mon président Alexandre. Vient le qui est, on va trahir, on va faire. Il y a ça donc qui avance. Donc, on va trahir jamais. Mais, baza en attente, tu le logo, donc, Mona est le côté. Tout ça, on a dit Coco Mayanga, dit Coco Mayanga, dit Coco Mayanga. IDP sa France, Ngana eto kendati na audience to kota na audience na président Fachi na Berlin ayamba biso masolo ba solo la ngana ko kota na ba détail été parce que toza akendaki na vandi soki 6 mois amona ta présenté kaka bakala amona ta présenté donc ba tolko ba di Coco Mayanga ba ko trahir jamais pour ne citer que ces deux là. Donc to tika ba makambo boza ko loba boza ba ko no buka soki stade na bondo buka soki na kanambe oya tongi kuna na mwasi na ye na kingakati kuna biloko batonga donc ba makambo batongi biloko mo ba avion bato bazo kende ko mata soki ba sa neti ba gemo ko community parc d'attraction moko bo mbongo na zo kende na compte à l'état. Bokende nano mukomususu bo telemi ale bo keyipa ba makambo tout ozomona na mboka na biso kanambe mutamemango ye muto comme si biso na niveau oyo bokende bo telemi bo sali ba marche ndengi bozo tomboka na bo kepenzela kingakati bokendo buka kingakati wana to ndima bino nazo sabino botala donc ndeko na biso ya congolais ba colère aza nango na makambo oyo ya kanambe o lelo ba congolais ba komi ba komana bango lela kanambe po congolais a bossa na kaneka mbango donc Mobutu akenda bo seka Mobutu donc Fantomas akei lelo to koma olela Mobutu azonga mais Mobutu avant longwa to bagi ni atambo atama kako a remplacer to koma olela nini kanambe lelo akei kutu kanambe kutu to ko comparer na Mobutu te kanamba kenda lelo penza imaginer que bato ba koma olela kanamba zonga. Donc Congolais azani kaka boye to yebi eloko to limité na tshela bino colère ya ndeko na biso moko mobali azana colère contre makambo kanambe na préférer botele maboke ndeko sala donc buka soki kingaka soki nini makao to buka stade soka nana koma donc onyo surtout nanya ko sala vouloir pas soka sali kamkabunde ezali pe ne lengi kaka ya papa na biso Etienne Tshisekedi de reste mémoire. Parce que azali mwana katandaku makambo tu ezalaka esimbi politique ezaboy esimbité mais siko il faut kozongela ba masolo to eba ndenge nini to ko contredire mais bo koti na distraction obi ke selinga mawa pa na tali peuple congolais bazo comprendre na politique bien te na démocratie o Félix Antoine Tshisekedi a kotisi bato bazo comprendre te ba koti na distraction donc na mona ta mutu moko ta sali penza élément bien aye ko contredire makambo oyo kabunda lobaki mutu te boke na ba mai kaka ya kofinga ya ko sala hero light nini sasunge so tsaka batena ekune beta azati le présente to tika distraction to se calmer, tout se focaliser sur quoi ça pense l'esprit donc parce que ma solo pense changer donc tout ça esprit na zote la bino botala mwana mobile ndenge za na colère contre Kingakati et ngana ko senga ko to bokeni kuna ko sa trouble na Kingakati donc restez connectés sur Club original on revient tout de suite. Maman Olive
Nangina loba, respectez, c'est respecter vraiment. Hein. Respectez-vous. Hein. Pourquoi vous n'avez pas manqué de respect? Nana Kofi, toi, les gars, qui na tela fini bino, et puis voilà, loba yo senga pardon, pas moi. Moi, s'il s'agit de mon pays, na kofinga bino vraiment sérieusement, vraiment kofinga. Vous comprenez, hein? Parce que, biso, population, to li ambo kawanate. Toyebi bonheur, toyebi te quand est-ce que tu okuta na bonheur en boka wana. Vous comprenez? Mbongo mboka na biso toyebi quand est-ce que tu tokolia mbongo wana. Mais ke na ba poche na bino. Bozo ba mbongo na biso ya mboka o fale biso nyonso to sepela biso nyonso to sala l'aise. Yango wana bino boboko lela ba nyama kuna na bakinga kacho boboko lela bana na bino boboko lela na ebité be étranger. Mais biso bana mboka to okemba po yo lobela biso ke mobile na ngaza bonheur porte bonheur à Congo. Vous foutez de qui là vous? N'importe quoi. Allez vous faire foutre. Bino mo boto landa mwana mobali o azana méchant makamba lobi za solo. Na ko préférer boke no boka kinga kati boke no sala ba solo. Na éviter distraction donc mutu moko te a lobi makambo moko penza ke to tali penza ke o penza a lobi penza makamba solo a répondre penza donc kabundi na makambo distraction ekoti na masolo ya kofinga na masolo biloko ba vidéo ya sektap moko c'est le kakala donc bapunda tant mazaki na bapunda na tant bapunda wana akende ka après comme que mukonzi ya Sénat après comme que maître nageur azalaki ka wana tozo bimisa ba makambo ko ezanga tina olio to vanda penza to boule to kabundu masolo yo il faut to koti sango na ba marque moko boya na epsa bino nga 5 minutes na kenana lo yengete na kenana masolo te ke na ba émotion bo mona yanga nga na vanda pe na vandi 24 na 8 ans na boule na tali na binata na réaction bato lem sunga na za moins choqué parce que na zaki préparé na epsa bino ati na bito ko kota na mama solo moko na no to kotite photos à la soudé na epsa bino ngwa bato bazoki on a le yenge bazotala fayulu bazotala donc kanambe bazotala o katumbi na epsa ki bino eza kutu kuna te ça n'a rien à voir tokozwa ba masolo moko nanu tozwa te kaka kabunda bimit to bel to ningani to liba to lingate to ningani ale bilobela babiloko ezangatina kabunda to bimisa parti to bite soke kende abimisi en kutu nanu kutu yebanite mais donc to komina palpite. Ressaisissez-vous, calmez-vous, côté ça sur esprit bon boyeba politique et église te politique et ali église te oyo boya bobandia non politique ba bomaka nango bato chimutu bakati kabundi na ebisi bino komi opposant ya régime ya Fachi Béton politique et ali église te bolongolongo na bulu na bino politique et ali église te. Et puis nazo seka bato belé bazo pese par exemple à Kabundi ndengo keiwana donc yebaka moleka donc mavungu bachibala ndenge basila mais non bozo sala ba comparaison moko boye ezali ndenge moko te n'explique bino wana bino bozo ba bato ntango bakendaki papa Etienne Tshisekedi mutazalaki na kati ya masolo papa na biso azalaki vivant azalaki na kati ya masolo parce que meki papa Tshisekedi bato bandoko vide. Mais si on a un moment où exemple moi to kopesa te parce que toza sous une opposition te to komi parti na pouvoir toza na pouvoir makambo to bandoko loba na libanda il faut siko peuple monake le peuple d'abord ngo penza ikomi ko sala manakati makambo nyosu ba idolo o nyosu tu ide pesa zalaka na ngo na libanda komi ko sala ngo oyo siko toza wana za na kati te ba moleka ba mavungu donc tant ba vidaki wana papa Tshisekedi mutazaki na kati ya masolo bo sala ba comparaison wana te parce que kabunda zo bimisa ba biloko mo ndenge ta ya abimika victime o ngai kutu na bandeko pesa ba conseil na yebisa yeke rameza mabe eloko eza parce que yazo bimisa ba clé kaka oke ngai donc assez dédouaner na masolo parce que azape na kati ya masolo parce que azali na kati ya masolo. Mais il y a Zolobate, Zaneti Macron tant comme président bazo conseil makambo. Ya Hollande, zaki na gouvernement Hollande. Zolongola. Kabunda zokolongola, ngana bando yesa bango basala boy. Ngana bando yesa bango sala boy. Échec. Et puis Kabundi nazo comprendre te bato belé bazolba. Kabunda fingi. Kabunda fingi afingi wapi? Kabunda fingi te. To moni do Kabunda bimel be tala mutu munene, tala misu munene, tala boy munene. Non. Kabunda fingite azo critique ya opposé za la kaneti mafinga
Bon, mais ça n'a place ni Kabunda fingi. Azo critiquer donc oyo penza ba clé oyo za penza o vendre au monet ba fingi yo mais ba fingi yo te bazolo batanga lobi ke gouvernement ya makambo oyo ya président Fachi échec. Alobi na marque ne siko biso photo to prouver que c'est échec te to bimisele ta. Alobi ke o soki donc Fachi azali danger na tête en boka. To bimi to la gisi azali danger te ta. Siko binu bozoko loba finga donc bokoki maloba wana te Kabund opposant ya régime actuel bokoki te opposition maloba opposition ezarnet ba fingi bomona ka ndenge ba Mélenchon ba memara Macron te obona neti marka fingi te photo mesana na discours neza choc bo mesani na maloba wana te bota penza Kabunda komo bimsa maloba na bozondi mateke yemta bimsa a fingi te zali donc azo critiquer na ndenge ya marque moko faux o penza ko bima neti mafinga za mafinga te. Donc, il faut s'attendre ni muta comme opposant à ça les partis politiques. Les partis politiques ne egosimba na masoloni. Na ba faille na biso et puis na répéter sur ba fa quoi. Entourage à présent au bazarolé ba bimina biro ba ke ko régner na ba petit chéri na ba nini makambo parce que Kabunda zaina kati yebi ba masolo ana sur quoi zo bimisango donc libanda pour reverser biso pour ya zo lupemba parce que ye azolongwa na ye na masolo ana. Malgré tout, Gazalaki na kati masolo zaki na kati ya bateau bango na Fachi mais yeah bimi donc tango bimi azo boma komi ko boma. Donc nazo comprendre était au lieu tous à la focaliser na ba masolo penza to yeba masolo to kobeta to koti na biso allez mutu moka sa les vidéos abimisa Carolite et je sais que ça va Carolite mususu bati vidéo alaka mususu bati punda donc bozo bimisa masolo ana okadisi donc ekosala sikoyo Kabunda ekosala nini parce que masolo ana déjà yebi yango ndenga za wana na politique na yebi déjà akofinga maka encore IDPS bakofinga ka donc il faut to ya sikona ba contre-attaque au penza ya solo contre-attaque ya solo au penza ko like ça penza que non ba masolo yango bonabo mais mutu moko te to koti na mafinga to koti penza na distraction bon tika sikoyo na ebisi entourage à président famille présidentielle bozala keba tozali sikoyo opposant oyo ayebi ndaku place donc maye kotaka ayebi ba masolo akati donc to sali président de la république te ah ta tozo mona te to pas tozo mona to tanga ba kombo te to ka ba musicien po ba musicien kala nana ngoyebi te biso tozali na milia pa yandule. Nana nga éviter que Ndouli c'est pour boire cacao pour asala ko éloge il faut lui compte. Ndouli ça l'andra place mbongo lui compte des ala to komika ko yoka kaka to komika ko yoka donc na ba musicien partout bona boy donc congolais o aliaka mbongo elala te ah boulka donc imagine que mbongo soke yefo ici là donc congolais aliaka mbongo elala te boy na ba micro yoka si donc bazo sala ngopam. Présence ostentatoire, tes présence à la bamasona tes présence il faut à ben da sous matoi na famille na ba proche na ye batika babilo ko na parce que ma solo est changé ma solo est comme ndenge mususu yo kasi soki makambo to keni bobatu ba lo babatu ba okufa misu ba miakuna bazolo ko solution to ba mona ka be aliaka mbongo elala te boyina boy kaka ba kombo kaka ya famille présidentielle et c'est ça peuple tout tika biloko na to se calmer. Donc, tout c'est maîtrisé, donc, ma cambo commis un dingue mususu. Donc, avant de connaître, nous allons profiter déjà, naïf sabino communiquer mon tozanango, donc, boebi correspondant nabiso, cordon nabiso ya kisasa, donc, gradimu ya Katumba, Zorobala. Fallait tout Sabino Bandakala, mais toujours se préparer déjà, ma cambezo qui est bien, mais quand même, en tout cas, to sengi bateau, bakoiko aider. Gradimou, ya talaga gêne net, Gradimou, ya na moi sinae, talaga ba gêne déjà, bazo boulé, ma cambaro bala, donc vraiment, donc bateau tout, balingaka 5 minutes, vraiment, clé original, Gradimou, yaza. Mwana ndaku na zoye mwana nangai na mona gadi ndenga bota mati ayawana et puis azali produit ya clebo original parce que banda il ne bandeli tina suka et puis boyebi ke na kota ya bula sakanate gradimu yazali ko bala tout vraiment azali na moi muke alingi ko participer pour à combler kaka makambo ezozanga et ozala vraiment et Sengomingi, donc numéro de téléphone naïe bomona ango na zong sel subino donc Gradi Mouya azali ko bala samedi oh moi sini bozali ko mona la très belle femme là donc Gradi azobala
Donc ce que bali donc bo sepela talaka mwana na biso gadi azobala donc to seng na binonyo surtout bato ya mitema malamu oyo bako participer na masolo donc bo hésiter te bo participer bo benga gradi donc vraiment bo aider donc to marquer pause publicitaire na biso ya ba partenaire na biso ndenka boyebi donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici que kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils ont plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. De retour sur le plateau, 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. On a besoin de partenaire, Nabiso Kodia Simo, des cabinets Boyebi, Ezali, société EPC, vraiment opportunité, chance, na ba Congolais, comme ba propriétaire à Bandaku. Donc, Kodia Simo, Tozakout, na Makamba Olobasoute, et puis Binomo Bomuni, Sepela TV, décodeur, il y a Banamboka, il y a Muki Otambola partout, et puis Wami Service, et comme Wami Business, Makambo ya Fret, Makambo surtout, et comme Nakati, et puis donc, Kitenge appartement solution, il y a appartement à Nakati à Paris, et Zali Kitenge appartement Bobengie, donc il y a Ozolukandaku aussi vraiment Ozui Ndaku, et puis Bobo Sanate, salon de coiffure Nabiso, donc Elbinto Coiffure na Saint-Denis. Donc vraiment ezali biloko ya bana mboka biso tozalaka wana kaka pe kaka po na bana ya mboka. Donc sikoyo topesaki communiquer en tout cas bobo sanate gradimu ya samedi o azali ko bala donc to sengi na bino penza bo sala ba aide. Donc sikoyo tozongi na makambo na biso tozali koloba donc na yebite ndenge na lobi awa ezali ku éducation civique boyebi makambo na lobaka awa c'est nulle part ailleurs. Bino bo satandaki eloko nini bo satandaki nini Kabunda bimi alobi opposant na régime ya président Fachi. Bolinga ka bandani abanda ko bonde la biso, abanda ko bonde la Fachi, abanda ko bonde la ngana salibo. Donc politique eza église te. O chimutu bakati. Et puis botiko sala par exemple Mavungu tala exemple Mavungu moleka wana ezaki ya papa Tshisekedi azana kata masolo. Et puis donc il est pèse ezaki na opposition, il est pèse que ezana opposition, ezana pouvoir. Il faut que ça m'a solo pensa que batu vivre que non idolo a papa Tshisekedi yango ezo salama et puis boye ba que président oya lingaka mboka na ye président oya lingaka mboka na ye batu balingaka ete président oya lingaka mboka na ye batu balingaka ete nazo pesa bino exemple ya Kadhafi to bondo mona jamais ba libyen ba bima libanda ba obwaka ngunda. Mais ba libyen ba koma ko bima libanda ba koma ko le na munoko mboka Kadhafi ba bula zai nango po na Afrique na po na mboka na ye donc président moko te sala yango donc ba bomaye kaka na bato abandaki donc abandaki ko famé donc o ba bando ko fanzala te abandaki ko liesa peuple abandaki ko liesa ba kotili bango le yenge ba eko lobake Kadhafi azali donc dictateur, je préfère un dictateur neti ya Kadhafi, mais mboka nena zotangela bilo kaka ndambu ya ba makambo ezaki oyo ba libye ba bandoza na mboka na bi
Ya bango boko kamwa bomona ke ceux qui présent à lingi asala likambu na ba minéré na makambu surtout biso za nango to ko sala makambo ba libé bandozo nazo sabino déjà boyoka parce que nazo obligé na tanga na komaki yango. Donc la Libye n'avait pas de facture d'électricité. L'électricité était gratuite pour tous ses citoyens. Yebara ke Libyen zalaki na facture ya courante, donc neti na kin kuna SNEL neti biso EDF, donc au vanda au futaka courante, donc courant l'état mutu abandiaki ko fute la Libyen yoso. Na kotanga na biloko bandambu. 2, il n'y avait pas de taux d'intérêt sur le prêt. Le banquier était géré par l'État et le prêt pour ses citoyens était de 0% selon la loi. Pour na ba frigilem sou ba yebina makamba crédité. Ba prêt donc ce que zo crédit na banque libyen azalaki na taux 0 parce que ce que zo crédit na banque yeba que banque sera à déficit tocha $10,000. Tant ba ko katela yo babi que moi moko zo futa $250 ou bien $500. Bati ba intérêt moko na kati la monsieur zala pendant 2 ans 3 ans tant oko zong sambongo nyosu wana oko zong sa siko $10,000 au defa kité banque apeso $10,000 mais tant yo zong sa bazo kato ndambu ba ko tient intérêt na kati la monsieur mona oko zong sa 10,500 ou bien biloko moko likolo siko bango na ba banque na bango ba libyen soko ko defa mbongo intérêt zala kité taux 0. Parce que batumso ba ma crédit surtout na ba Afrique so que banque déficit 5,000 ou bien $1,000 yo kanzi siko banque a déficit ya rezo intérêt a kocha pourcentage mo likolo yo tango zozong sa ndambo wana tango o comptabiliser na suka ba prélèvement o ba prélever ndambo wana mbongo kozong sa o zwa kité mais ekoza likolo ka moi. Mais imaginez que dans Libye kuna Libye azalaki na taux 0. 3e, Kadhafi a promis que ses parents n'auront pas de maison jusqu'à ce que tout le monde en Libye en ait une. Le père de Kadhafi est mort sous une tente pendant son régime. Donc Kadhafi a promis que papa na ba parents na ke bakoza nanda kote tant que Libyen moko azwa ndaku papa na ya kufa na tante ou ba tante batonga bandi bwana ti le Kadhafi a kufa papa na zo ndaku te alobaki papa na ba parents na ba kozwa ndaku ti Libyen moko akoza na ndaku bota babula bota la babul siko ye mutabo babenga ye ki azali dictateur azali konyokola peuple na ye nazo continue. Tous les jeunes mariés en Libye ont reçu 60,000 dinars du gouvernement pour acheter leur propre appartement et fonder une famille. Donc, neti boula gradia ngo bala tangazo bala ba pesier 60,000 dinars na ebite so les combien zali mbongo belé parce dinars zali makas ba peso déjà mbongo pour fonder famille na yo tango robota ozala bien pour donc pour osomba appartement na yo osomba ndaku na yo oza tango bali mbala moko ozana makambo ezateke ko bala obando galérer tala boula présent. Donc neti gradia zo bala bo ba pesier déjà lara sombi lupango na ye donc za déjà na ba masolo na ye donc tanga koti a bali a zu déjà lire. L'éducation et le traitement médicaux étaient gratuits en Libye. Traitements médicaux ezalaki au félé donc au beli bake ba traité yo au félé. Si les Libyens voulaient vivre dans une ferme ils ont obtenu une maison, du matériel, des semences et du bétail gratuit. Donc ceux qui Libyens monga lingo va na ville te lingo vanda donc na ba mboka moko boye ba ropeso déjà ndako ba pesio ba nyama oyo ko bokala ba pesio na ba biloko oyo okosala pour olier sa ba nyama no ba ngulu no nyo surtout gratuit. Si vous ne pouvez pas vous faire soigner en Libye, votre gouvernement vous a donné un traitement à l'étranger à $2,300 pour l'hébergement. Donc, ceux qui Libyens a connu se faire soigner en Libye, donc
bapesi mbongo déjà oyo akoki se faire soigner na libanda. L'état muto a repêché déjà 2300 apesi déjà cadeau pour akende na libanda ko se faire soigner. Si un Libyen achète une voiture, le gouvernement finance 50% du prix. Ceux qui Libyens sombi ango somba voiture, la moitié a pris gouvernement mutu a pesi yango. Donc yo somba voiture à moitié prix. Le prix de l'essence en Libye est de 14 centimes. Carburant yo surtout na Libye ezali 14 centimes, même pas $1. Na kati ya Libye. Donc na souka na o parce que c'est intéressant, donc na tengeli minoka ndambu donc yoka certains Libyens ne pouvaient pas être embauchés après leur école. Donc l'État a payé les salaires moyens pour la profession comme s'ils étaient employés jusqu'à ce qu'ils obtiennent un emploi. Donc Libyen soka sisi chik azozwa musala te. Donc à sisi chik neti ya docteur azozwa musala te. L'État a refuta ye mbongo na ye o efale abanda kozwa en tant que docteur. Ti akoyozwa musala. Donc bino moko botala donc Kadhafi na suka bayako barré balobi ke azali dictateur. Ngana ndimi na ngana zwa dictateur ya Marco na mboka na ngai mais partout à la pepele. Monde ba Libye bazali ki pepele pour na pétrole na bango. Tande bazali ki pepele pour na pétrole na bango. Mais mutuazo ki pemboka na ndengwana mais balinga ki ete. Ti ba mindele ba o barré. Donc pesa biso exemple Fachi Beto azolinga bongsa mboka mais yebaka ke donc bato libanda na biso moko misusu ba olinga ete. Na pesi bino exemple la Libye. Ba Libye a biso za na poto on n'a jamais Libyen abando ya abwaka ngunda. Mais si ko Libye ba koma ko lela na munoka mboka to koma ko bwaka to koma ko mona bango na ba préfecture. Bazo bwaka ngunda. Donc pour nous yebisa bino ke donc tozala émotionné te donc on est qui donc choc ya séparation to se ressaisir to se calmer. Bobane ko s'attendre nini donc Kabunda zali opposant na fongoli misu na lobi opposant ya régime actuel. Donc ye azoya na mama solo oyo ya faux oyo ko bebisa donc parcours ya président pour na 2023. Donc to ye bandenge ni to solo là parce que bo ye bake Kabunda witi na ndako ayebi ndako na biso ndenge etangaka ma dusu eza na kati azali opposant oyo awuti soki wapiti azali na kati ya masolo tango bilo ba carré minier bilo kanzi pena na répéter sur bilo kanzi so ba bando tanga penza bato baza na ba carré minier o baza na droit oza na honte ye Kabunda yebi bangote mais tant so bilo mo bimicycle ye pas bimicyclette to zala siko focaliser tozali siko ma solo penza bandi penza solo et ko pesa pe biso motivation et ko pesa pe président de la République motivation à changer pe équipe donc a benda bato bazana équipe ne mato parce que toyebi ke Kabundi siko aza pembeni azo manquer biso te donc pesa biso net motivation moko donc lelo na lingaki vraiment na beta sete wana parce que toujours lela na pesi to lela ka Kabundi kuto ayutuka ko sala parti bon siko soki bayati mutazana gros masolo ndenge wana asali ba masolo parce que politique e changeaka. Donc il y a lelo pensa et pesa ngai mawa na tel na bia ba congolais bazo boulete ti siko ba te belé ba comprendre donc politique tendenge zo ke na mboka na biso et puis on a pensé que politique ba to ba lela ki aba ndoko finga fatia te tango ya makambu ya kamek ba to ba fingi siko bino mo bozo comprendre lelo pensa ba stratégie nini fatia fala sala bo comprendre ndenge politique ezali ba to ando kitike lelo nini ate lelo tsusuki wapi. Donc ma solo ezali ya kosakana kutu donc tous la penza siko focaliser parce que to koti na masolo musu na beteli ma solo to kota na zone moka turbulence na lobaki on a ba parabole siko bo comprendre. Donc to tika la soudé to tika ba distraction tous à la soudé donc gauche bimi to bimi si droite. Donc yangona lelo na ko tika te na tali na lobi bato bazozela bazela na pese la bango cours éducation civique na 5 minutes avec César Ngadi nulle part ailleurs. Donc yangona lelo penza na kanisi bato balandinga na kanisi ba comprendre ba moni penza que non na kena bango na ba solo musu parce que distraction kotaki. Koralaïti soki nini soki nini mais non toke akeina yango wapi yake wapi azobimisa ba clé oyo azolo ba penza ke yo kan bino mokansi penza ndenga za wana penza Kabunda ko ndima penza ke donc masolo simbi o fati azo sala musala gratuité ya enseignement primaire mama ye mo ba bongsa maka mama ye ba bongsa donc pont oyo ya au profond wana yo kan si ye ndenga za wana akotanga makamba bien
akotanga makambo bien te parce que akomi opposant donc azobimisa baclé ya misiki oyo ekobebisa masolo biso sikoyo ifo tobimisaka baclé oyo ya bien. Ah, na epesi bino exemple te Macron atasali makambo malamu mais la choix akoboyela yango Le Pen akoboyela yango parce que bazali ba opposant donc tozali wana tobosa na Kabundu. Tobosa na Kabundu. Kabundu akomi opposant ya régime ya président Fachi. Tobosa na ye tobimisa Kabundu mususu, tobimisa maître nageur mususu. Yango na lelo fale na yebisa bino na kansi bato balandenga na kansi bako benda film bako comprendre ba mona penza ke non na memi bango na ba mai mususu. Donc tokomi na suka ya émission na biso ya lelo ndenge na yebisa bino ka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. So on a comme na suka ya émission boyebi ka ke base tutika yango jamais. Base ezali yango mute sala makam doto banda toujours ndenge boyebi na honorable Jean Moutala merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Catalan tozali ko pesa mbote na mama na biso la beauté naturelle mama na biso merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Catalan tozali ko pesa Jano Matundu merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati à Londres tokopesa mbote na José Kana ki kakamene maître Wera Mukuna maître Raja Moule tokei sikoyo na kati ya Suède pour na kopesa mama na biso Thérèse Kamani merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei sikoyo na kati Espagne pour boyebi Espagne tokotika ngote esika vrai chéri Beloti Mavungu, vrai chéri na kati Espagne na ndenga jeté Beloti Mavungu merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei siko na kati États-Unis pour na repesa Mami Zoa merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei na kati ya Switzerland pour na repesa Ambro Genui Suisseur Divengele merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei siko awa na kati ya Paris tozongi na kati ya Paris pona opesa JC Diboko témoin ya masolo JC Diboko ndeka tosolaki mawa tro JC Diboko yomo omoni mukilo ezaka mystique JC Diboko témoin ya masolo na Gare du Nord JC Diboko merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tokei po na ba administrateur na biso musala basala ko totoko tikango jamais tokopesa mbote na Shai Mukenge Shai wa balengela mon voisin Shai Mukenge Shai merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na administrateur Babi Kisinga merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Jerry Mukuna merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi susu na kati ya Paris pour na repesa Fifi Filofaria l'homme à la Mercedes très propre Fifi Filofaria merci na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours awa na kati ya Paris tozali ko pesa donc Égide de fer masananga Égide de fer merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Dieu de Kumbi mon cher donc merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokosuki sa ndé Tokosuki sera toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Jamba Kaoudi o to senga na bino bo s'abonner na compte na ya YouTube Jean-Paul Jamba pour na ko suivre émission na ya santé parlons santé donc Jean-Paul Jamba merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Sanate Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au sein d'un c'est vrai, tu